Nane to présenter que mission hier, bato belé ba sepelité. Il faut nga na finga Kofi. Il faut nga na finga Kofi. Bato ba traiter nga ke Kofi kabeli nga mbongo, apesi nga mbongo. Yonga nazo kote la ye na ebité. Bandeko nga tambolo na émission. Bozongi selanga ngo soit bo chango bo publier ngo. Total la place nini oyo nga na kote la ki Kofi. Kofi apesa nga mbongo. Tona bandeko basi. Nana ngo linya ba bete la ye. Ba samwise la ye ndeko ya mwasi na ye bon en public mototé. Mais n'oubliez pas que non le pardon eza eloro moko boso mutasengi à s'excuser en public. Bon être danseuse moto mosala nga mais nasengi bolimbi si pour na geste wana. Lokuta eyaka na ascenseur, vérité et un escalier pe koumi. Karanga photo. Papier, Elenga Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro. Merci beaucoup, fidèles internautes de Lenga Congo TV officiel.com, vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise Juvenal Kibala. Laissez-moi de vous dire un grand merci. Un grand merci parce que vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, Kenya, Londres, Paris. Merci de nous recevoir. Merci parce que vous avez pris désormais rendez-vous avec nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, vous les savez d'ailleurs que nous les faisons et nous le ferons pour vous, uniquement pour vous informer. Anticipativement entrer dans le vif de notre sujet, qu'il nous soit permis au préalable de comprendre la signification exacte de cette interview. Comprenez qu'avec beaucoup de douleurs, de soucis, de tristesse que nous présentons cette émission. Parce que vous le savez très bien par rapport à l'actualité à Kofi Olomide, à Seskiza qui depuis hier, la télévision nationale congolaise, chez ma concert Tantine Mami, il est là. Tu présentes qui a rompé à travers site Nabiso et Lenga Congo TV officiel pour nous permettre que Kabandero Nabiso ou le Bazalara n'a pas fait un fond que j'aurai moi ba idée. Mais Congolais vraiment n'a pas baraté Congolais. Tous on a moi les solo na pena moi si maman tron parce que y a encore tout tende base ya lelo. Et ça base ya lelo te. Kofi Olomide a s'excuser. Tu dis que Kofi Olomide sali mabe. Kofi Olomide makambo sala ka bato ba sepelaka nango te. Ba sepelaka na musique ya Kofi, mais ba comportement ya Kofi bato ba sepelaka nango te. Biso nsto e bien ngo. Pourquoi je dis ça? Nane to présenter que émission hier, bato belé ba sepelité. Il faut nga na finga Kofi. Il faut nga na finga Kofi. Bato ba traiter nga ke Kofi kabeli nga mbongo, apesi nga mbongo. Yonga nazo kote la ye na ebité. Bandeko nga tambolo na émission. Bozongi selanga ngo soit bo chango bo publier ngo. Total la place nini oyo nga na kote la ki Kofi. Kofi apesa nga mbongo. Na habité. Tu es bien que fait ça les mabe. Maintenant on t'a s'excuser. Ce qu'on a fait dans la télévision, n'a pas naso taquiner Kofi. Non. On a fait ça la lettre. Congolais mouté mamabe. Na Satan a yemo aroma otuna bolana nani. Bon niveau mouté mamabe leki. Neto zabu nana wasala mabete nana wa péchaté parce que le recouvert ça là qui est insupportable. Le lo image mboga hôtel mais beba et bébé lisusu ba congolais na Kenya bazolela ba congolais maman na ngamo ba ucho benga ngawa depuis 25 ans na Kenya na otanga kombote.
Congolais sous respect respect on n'est pas à Congolais les bandes des ali sous-souté surtout na Kenya. Image ya mabe. Toyebi Kofi ba makambo sala ka toyebi Kofi par rapport à ba comportement ya Kofi. Toyebi nana ngwa ebité. Bon, si autant muta s'excuser. Na makambo c'est les gars qui a s'excuser. Bon, ngai juvenal la les gars ce qu'on est quand na bana suko takine su Kofi. Parce que muta s'excuser. Na kati na miso na ngwa sala mabete, na ngwa sala masumte. Ngana finga Kofi. Na critiquer Kofi parce que yone mutobo la Kelsey yo mutobo la Didiston yo mutobo la Benedict faut avoir un peu moins responsable quelque part tona ba ndeko basi nana ngoli nya ba betela ye ba samwisela ye ndeko ya mwasi na ye bongo en public mutote. Mais n'oubliez pas que non, le pardon, ils ont le remords bosso mutasengi à s'excuser en public. Le pardon est une force qui libère. Donc voilà, ils ont écouté tout des débats à l'Ikambo, ils ont écouté tout des sujets à l'Ikambo. C'est là que juste pour qu'on solisa, qu'on s'appelle tout le monde makanisi moi si ma que tous à la responsable, tous à la responsable, les gars font à la na katikati au milieu du village faut nazala naître il ne faut pas kaka nazala pour na côté morobo na zuiko mbongo ya kofite na liembongo ya kofite pour na côté la kofi tim qui le kufa. Donc j'espère que quelque part bato barola na biso moi bato maele pe ba lipe na mo ebele pas comprendre. Merci beaucoup. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro.